Merci mingi Maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Maman Rosalie auti koloba ngai na koyebisa bino ete bato mosusu bakomi nde ko utiliser ba media na bango pona koluka ndenge nini ya kozwa occasion ya ko pakola président de la République poto na nzoto pona koloba bilobela ezangatina. Lelo moto oyo azali kotalisa bino démocratie oyo ngwanda le terminator ya yebaka démocratie même ndenge bozali awa na poto na makambo bino bozali kosala est-ce que wana ezali démocratie? Pona bino démocratie faut kobeta batu, pona bino démocratie faut kaka muta ndimela makambo bino bozali koloba, pona bino démocratie bozali kozwa yango kaka ke soki moto alobi non donc bino il faut bondimise na makasi aloba oui. Bandeko babolingo kaka ndenge Maman Rosalie auti koloba toye ko remarquer bato mosusu bakomi ko utiliser ba site na bango internet pona ko luka ndenge nini ya ko nuire pouvoir ya Joseph Kabila indirectement. Mais bayeba kiteke tozali ko tala bango na mosika pe toye ko timbela pe to rêver bango. Bandeko tango bandeko ona ya site internet bakendeki kosala interview ya ba to oyo bazalaki ba fanatique ya Werason na mobulu basalaki makambo nyonso to balobaki contre bana ya poto bazui balongoli yango nyonso batiki kaka na ebandeli esika kaka bana poto baza koloba o wana nyonso etikali bazui ba makambo kaka ndenge ba critiquer mboka ba critiquer Joseph Kabila. Alors toko senga na bakonzi ya Congo il faut koyeba yango to féliciter na bino tout d'abord démocratie botie na mboka mais démocratie o bopesi na ba peuple congolais et comme appelle libertinage te parce que boye baka ete mibeko ya mboka pe ezali likolo ya démocratie parce que soki bolobi kaka ete botika kaka po ete démocratie bato mosusu bakoluka même baniata mibeko ya mboka toza komona ngo meme na ba Europa wa ba pays mususu baza koloba oyo ke démocratie mais soko landi logique des choses eza na ba point mususu oyo ke esika wana démocratie elekaka te tango wana bazali koloba bazali kotalela ete likambo mokonzi ya mboka lobi yango wana likambo bakonzi ya mboka balobi yango wana. Alors tokosenga na bakonzi ya Congo bosala attention po ete ngwanda akomi ko coopérer ko utiliser ba média pona ko yebisa ba peuple congolais ba makambo ya lokuta n'importe quoi alors que il faut ba média mosusu na kati ya Congo il faut ba suspendre yango po za na tina te parce que na tango la deuxième république bo mona te moi garçon moko bona micro na ye ami bengi journaliste aza ko se balader pona ko kende ko tuna ba ba question et puis et comme il était tango ba bazali ko loba makambo o ezali pona avantage ya mboka bazui ba image ba bombi bazui ya mabe ba bimisi pona nini pona ko pesa gaga ngwanda avantage. Alors na ko kota lisusu na point mosusu bande ko ba bolingo bo fungola mato isiko boyoka lelo ngwanda na ba radio na o radio buka lokuta bazali koloba nini ke ana Kabila na Congo peuple alingi ete bon soki peuple alingi ete ba ebisaki bino balobi boya na élection o bolingi ba élection te bon soki moyebi ke ngwanda na bino bokumisa kazali populaire na kati ya Congo mais pourquoi ngwanda komi koluka lisusu a utiliser Werason lokola tremplin na ye po ete Werason aloba mwa liloba po ete ye azwa moyen ya kodenda po asote. Mais non Werason akoko utiliser Werason lokola tremplin na ye te ye alobi aza populaire mais elle qui s'en a mokili kaza populaire eza Werason te ke lelo alingi utiliser po ke Werason akoma koloba liloba po ete aloba ete Werande il faut baloba po ete bana kini bayoka. Bandeko babolingo il faut koyeba yango biloko nyonso tu ngwanda azali kosala ensuite oyebi yango chaîne ya ba congolais o internet
oyo ezali na poto tosi tozumba makambo nyonso to eza carré toyebisi bino kala te soki bazokontinue kaka na buzoba bakofrape na Congo kuna tokotala su ndenge baobana na bango babala otambola na bamikro mpona kopose bato baquestion baza kosala su mosala na bango ki journalisme te mais bakomi kosala mosala moko mpo nini koluka nde kofinga président de la république indirectement mais bake mosika trop c'est trop donc ndenge ezali wana ezali kaka bango te nde mutu bazali bamedia oyo bazali kopesa sango kuna na Congo tango bosali reportage bato mosusu balobi malamu mpona gouvernement bato mosusu balobi mabe mais bolakisa mpe oyo bato balobaki pourquoi bozwi kaka mwa parti moko ebandeli bo wana nyonso ya malamu ya gouvernement bozwi bobombi boprojetele kaka bato bamaloba mabe balobaki mpona nani bamusicien congolais mpe mpona mboka bomoni mpona koloba ete mosala oyo bozali kosala oyo ngwanda akomi koutilize bino mpe abombani na nsima mpo ete ngwanda asazwaki stratégie na bana na ye oyo ya radio buka lokuta ke bakoutilize bamoyen nyonso ya ndenge ya bapresse mpona koluka kotelemisa peuple na Congo mais tozali koyebisa bino boyebaka yango bino kaka ndenge tolobaka bomata bokita bobosana bino soki bokanisaka bokozwa bokonzi na Congo bozali koreveille mais toyebisi bino mpe bato ya media oyo bozali kopesa basango boyebaka yango ete mikolo na bino na Congo soki bokontinue kaka na bakomedi na bino bozali kosala ndenge tosotimbeli bino mikolo na bino na Congo ekomi ya kotanga na banzi bana wana oyo batambolaka na bamikro ya mwindu neti bacorbiar na banzi ete bakozala suspendi mpe bakopekisa bango po ete na ntango ya mobutu bino bokoka kozwa même privilège te ya kosala makambo ndenge bozali kosala lelo alors lokola Joseph Kabila apesi bino occasion ya kosala babiloko oyo bolingi bokomisa occasion wana ndo liberté bapesi bino bolingi bokomisa yango libertinage ya kosala n'importe quoi mpona kosalir kombo ya président de la république mais nyonso tu wana tosi toyebi yango c'est mieux botikala kaka bato bakobanda kopesa baémission na ndenge ya Europe na Congo c'est mieux basuspendre bino mpo wana bozali kosala eza sur démocratie te ekomi nde bozali kotravailler derrière ngwanda mpona kolinga kodétruire makambo ya malamu ezali kosalama na mboka bokanisi ete makambo nyonso bozali kosala bakonzi ya Congo bazalaki kolala mais nzoka nde baza kotala bino kaka na songe ya lisu mais sikoyo bokomona sikoyo bakonzi ya Congo ekomi mpe bakobeta loboko na mesa po ete mokolo suspension na bino ene koya ekozala tribunal nde moto ekosuspendre bino mpona libela alors toyebisi bino ete ntango yango oyo boyeba ndenge nini bokoki kobongisa po ete soki bobongisi te bino moko bokomona après bokoloba ete Joseph Kabila alingi démocratie te mais boyeba kobongisa démocratie elingi koloba te ke finga président ya mboka loba n'importe quoi mpona président ya mboka soki apesi biso liberté elingi koloba te ke tosakana parce que mpe ya mobutu bamakambo tokosala lelo tokoki kosala yango te alors boprofite te na occasion oyo Joseph Kabila apesi biso parce que soki bokomi kolinga bonieta Joseph Kabila ti na moto na ye alors presse na bino wana eza na tina te na kati ya Congo il faut kokanga yango po wana eza sur liberté te ekomi libertinage mpona kofinga nde mokonzi ya mboka yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo il faut boyeba yango na kati ya Congo bapeuple ndenge bazali wana ebele lelo base retrouve na makambo ebele bato ya chaîne oyo baza mayele mingi oyebi eloko nini basalaki donc basali ke olie bapose bato baquestion ntango bamarche bandeki kosalama bato balobaki wana na ntango bamusicien ya wera bafanatike ya wera babandeki kose manifeste bato nyonso batunaki bango baquestion mokolo oyo marche wana badosalama bombi bake kozwa bato batuna bango baquestion wapi bandeko bake koluka ndeti bakote ya bakwe neti bayebi ke bamembre ya IDPS banini nde banini wana bazwi babimisi yango mpo banakisa na bato alors en collaboration na nani en collaboration na ngwanda na bacombattant alors toyebi baje na bino wana bino bolingi bozwa bato neti bazoba alors baje oyo bozosala kolikopa na bino ezali pepele
likopa na bino ezali pepele ndenge ezali wana bosali nde erreur mikolo na bino na Congo ekomi ya kotanga wana ezali message topesi bino mama Rosalie nazoteli yo maloba